Banza London TV avec des Bruno original. Ouais, salut Balanigno surtout à 2000 TV original. Dans le tout à la place la 70. Dans des cabines Bozak Hollanda. Tu veux surprendre quelqu'un. On a habité Soki. Bino beaucoup. Il va surprendre Awa. Habité. Bon, les autres, je pense que ça n'a place Onde Makambozalaka, place Onde Misali Salamaka, place Onde, ils ont référence. Il y a artistes, comédiens, musiciens. Alors, tu as un Katiawa, et tu Soki et Simba. Salut, salut. Hein? Cynthia, tu es au zoyo. Tu es au zoyo le Bazo Lukayo na balandia 2000 TV. Donc on dit que au salité mdengeni, hein? Bon balandia 2000 bana posa ya konini yo, kwa vertir yo rien. Bonio. Hein? Cynthia Mbombo. Na écoutez bato baloba ke okeluka Cynthia na bité te okeluka Cynthia faut yene mto sa succès koto hein. C'est ça. Hey, bonjour naza bien. Ouais. Bonjour abonnés na biso ya 2000 TV original hein. Donc mais après vraiment ko surprendre biso awa to ça makusa le to baki to ça ka makusa mais tu es que merveille faut filmer biso ngana ozele kutunda ya bo poto sa émission. Ah merveille. C'est na oki ozo biloko là. Oui, problème te oza légumes verts. Oui. Oza légumes verts. Wow. Non to sa ngokutu. Kasi ko yo na tena moto. Toi ngo penza ba mona. To makasa mo biloko. Yesi ntolamba lelo hein. Pour lelo système ndako. Très kitoko. Ouais. Allez, mon côté, hein. T'as vu, aïe, on a sur la porte, tu vois, non? Eh, mais c'est Jenny. Ma bonne. Oui, ça va très bien, merci. Est-ce que c'est Liki? Le président? Là, c'est Kapouani. Bon, moi, c'est Yamo. Parce que moi, c'est Natsoka Toloba, la musique, non? Bon, on a fait, oui. Après, tu make up pour faire une vidéo de la ligne, tu fais le bas, mais tu as pu passer tout ça la carte, tu l'as rappelé. C'est ça. Donc, la femme, quoi. Pourquoi vraiment le nom de la femme? Là, si bon, après TV, donc, lui, les alliés, on l'a appris un coup. Donc, c'est le macabre dans le soupe. Ok. Voilà. Le macabre au légume. Non, moi, c'est on de la biso ba légumes. Légumes verts. Donc, les alliés, m'a dit ces alliés. Bon. Biloko, ces alliés, donc. Très kitoko. Donc, oh, la depuis nanda kuyama. Ma parent oui bien maman bonne soupe. En tout cas, parce que tu vas dans la sur le terrain, mais c'est autre. Bien comme moi dit, il faut aller coller le boy. Déjà depuis la déjà va parler déjà boire banquet déjà. OK. Déjà mère en la Sabine dit que boire bassi. OK. Lobby. Bobala, activité na bino. Activité na bino yo moko fait la mtoto na pona yo moko pe. Faut que bassi faut pour la maka pour m'balter bon yo moko. C'est ça. Faut qu'après bout quand même. Il y a bien. Yo moko ibo lamba. Donc Olamba déjà il bandait déjà bon moi déjà. OK. Donc balanda biso bon ouais, espace la 70 donc place Oyo artiste, journaliste. Donc nous allons toujours à ici quand même. Nous allons à l'espace la 70 mais et ça initiative il y a biso ba journaliste tout ça il me qu'on a biso c'est-à-dire restaurant. Donc toujours profiter de ça fait ba diaspora dans ce boye kin place au lieu le boko vraiment babi le boko penza le boko nyonso koluka. Oh biloko repas africain mundele pe kunote na bi ke bino so boye mundele bolinga ngote. Oh biteku oh pondu, oh mbisi ya mai, oh nzombo, oh nkoba, oh mbo Ongando, nyonso tu awa ozwa. Mais les autres on a biso kaka na bilokos. Oyo eza bilokos. Vous voyez? Oyo eza bilokos. Bilokos wana. J'en ai expliqué mon bilokos on fait ça. Bilokos c'est un mélange. Ya mbanga. Et un mélange ya mbanga, et un mélange ya
mais biloko kati rognon bafoi eza mélange ya esuya na babenga ngoni mabumwa ngombe. Donc voilà, to sango bouillon, mais non bouillon est coquité. Dose la elemba so elembi, après to baxi sous moi maï, comme ça ça li bouillon quand ndenge zalaka. Ah wa, toza na madesi jeni mutaola bango. Bala na biso soki vraiment mundele asala qui est fort, atia da zolo na ba caméra, to ba TV na biso to ndo gantungu ebima. Malgré moi retard. Abonnez-moi Kala déjà. Le bandé déjà moi Kala. Vous savez que c'est dans ma classe. Obi ke na lingono lo bana micro melo no ko lo. Tant ya émission ko ki donc to solo la ki yango te donc on est ko lamba. Nzo ka na bandé ko lamba donc na bando de la kayo. Soko ye après na bongami to ça émission yo ko o kotimba mona na caméra. Amoni nga pande na zala na la mukana tongo na la ta soki ko la soki nini. Il va devoir comprendre, hein, faut comprendre. On a ma concert, ma vie, Jenny, moi ça pembe. Voilà. On a dit que cuisine a défaut. On a des légumes verts, nous mon donc légumes verts on a biso to chango. Les comme ça légumes verts donc. Ouais, bilolo. T'es les bite écoute. T'es bambouman. Bambouma o eza ni solo. Ah solo. Aubergine penda africain. Okay. Parce que ba te bébé ba ngosala l'aubergine, aubergine faut lire solo et ça va bien pour la santé. Pourquoi mibali pe eza plus. Surtout pour la mibali. Surtout pour la mibali vraiment eza bien moi bololo wana na nzoto et ça là bien parce que ba mélange trop de sucre ba masanga bani. Ay mo faut lire moi bololo. Faut lire moi bololo boye et ça là bien. Donc voilà. Donc si ça la canne à micro-té, moi c'est les faux cuisine, moi c'est pas pour l'amba. Donc ça espace de salle, ils ont restaurant. Donc à part micro, moi je suis soupe menu et ça là que to survivre quand ndenge ezala. C'est ça. Donc ende yango wana to sali mo loko donc bo soutenir biso kaka de loin na yebi ke boza rebelle bolanda biso bolakisa ba bolimo na bino à travers mo makambo ninga sali loko boye babi aimons nous vivants to lingana rande to za boye na sentir que te na pe na bato batalanga. Donc au soutenir ngai ezaka te ke oya otindela ngambongo no so boye parce que na yebi ke boya ka kini. Hein vini ba diaspora na yebi ke boya ka kini. So boye kini bobenga kana ba numéro eza affiché wana to yamba bino bosala ba commande nyonso oza nango posa na ebisi bino bozwa donc c'est ça. C'est ça. Bon balandi ya 2000 TV bozo kabino moko hein si tambombo awa zo donc ouais. Donc il vient dans la biso ba TV. Donc kuna kutu YouTube eza lokola TV biso to benga awa RTG hein. Hôtel la biso lokola RTG le club à TKM tout ça donc à partir de la TV Nabino bon on a directement dengue mais ça c'est ma awa donc des Sintambombo après ta émission n'est pas Jenny après ta émission donc on est sur l'andala chaque jour donc voici pas se sacrifier à ma casse pour na ko ta image et les kabanda kuna biso tout ça donc bango yeyo balbike une femme donc elle a jamais na limite car qui a ça là tout ça non il faut payer voilà moi ça quoi nzete ça vraiment habitat et belé malgré ba journaliste mais so côté cuisine en tout cas vous allez OK côté ndako le boko zali OK côté nyonso musa nyonso oh en tout cas nyonso en tout cas on est vraiment des femmes comme tout doit complexe toi c'est que toi le aussi complète ata to yebi to ba sa sous ndambu to ba maman ope balamba ka tout bien tout moto ba start to yamba bango sous l'émission na biso ya star makusa obi ki maman olamba très bien oza pina posa o yede biso o sunga pe ba na misusu ba ebolamba te mais à travers yo moto ko olamba pe bo moni pe ah maman alamba ki bo olamba ka ngo bo et puis c'est pe mutu kaniti mo maye pe yamba après to yibengi bino boya na star makusa hein. Et ça bien boya to lamba elongo to la kisaba donc apprends-moi quoi yo yebi ngana yebi te ata ngana yebi yo so mo na moi ki mo baxi ko dona ça la sous en plus na biloko donc pour papa ba sepela bana ba sepela parce que oliande yango kanu maso so batu ba bango ba lobaka
Kisa libala na mokili obele kolia Kisa libala na mokili obele kolamba olamba ke lubu monene mobali donc lubu nde mobali alia nous on a dit c'est libala chez nous les mongos c'est comme ça lubu bon pour moi si malgré que non on a betu mais lubu na mobali alia tonda bali fois c'est mais collègue na biso mo boye ka ya ni tout autant comme on est alobiki secret à libala pour moi ça ou mais la mingi eza kolamba te ya système non c'est non yé le bain oui papa il a parfaitement raison oui ça a raison balabala on doit balabala mais ndé na mbete ndé yo ne vous servir ya il faut kolambela mobali non il faut lier on est pour c'est énergie pour biloko et puis protéines pour beaucoup de bien pour biloko musu daka pour aza na bonne santé ba énergie on est côté belle pour allier bien c'est pour ça allier bien ça ma bon donc quand on est pour les mwanzala on se fait la tête on voulait comme ça abim ça biloko abim ça biloko manikel qui pas ya lou balo on se fait ça ramine ni coller ba légumes on faut la papa légumes biloko soupe vraiment ils moi mbisa mai wana moi be pinard wana moi mboto wana siko zo comprendre moi musaka wana biloko des fois ba liaka wana pona za be makasi pikiliki kwa ko et puis on lia ça tout boga ça fait tout moi en santé parce que on lia bien on a spéné on quoi on les balles donc et nous bonne makamo ouais et le c'est makamo donc c'est une question mon boy biloko ça par commande ou bien par comme système qui non pour même en général ceux qui nettoyer ou servir bon tolambaka nde restaurant surtout elambaka mais soki moto aza na mposa olia eloko moko spécial tosala mpe commande donc commande mpe eza nango so oza na mposa olia neti yango na lobi so oza mposa olia neti loboko ya nkoba olinga olia likolo ya ngombe olinga olia nini ngando le padre oye kaka biso tozana osima mboloko osoki nini o njombo mosaka o lianga o mbisi o ngolo ni moseka donc o brochette o frites o makemba donc tozali wana pena pour la bino to servir na micro na msala koloba comme journaliste na loboko pe comme maman ya ndako parce que à part msala toza ba parents to ba maman ba parents c'est trop dur toza ba maman na bandako to pe na ba responsabilité il faut olambaka donc parce que tout ça on ne sait jamais et puis il faut bouger moi si on a le bac et tomber pour tout bien parce que tout ça quand moi de la femme donc ma rambo on se tout ça on rapport à moi de la femme et là c'est que moi si faut dans la mutu moi si faut dans la mutu moi si faut yeba nini ozoluka moi si faut ba koluka mbongo parce que ba fia lelo ba komaka nyonso fo mobali kilelo ozo kende sous kitoko donc moi si vraiment il faut za itina sende na misana koloba faut yeba kotambisa mutu ko betisa mutu installa nini biso anasi solamba poko lamba na vanda te na yesu na TV kuna na sala émission o moto oluka kande nini ya bonsa avenir na biso na ba futur papa na biso baso do basika le 8 mars et mois de mars no bonga mina lamba ka pa mona ngano biso baso da bien préparé depuis jour ko la maman la déjà dernier so choko liboya ka ni to bakasa bakasa ko un peu so to du sangisi ata ko lamba muso ke lamba ki mukolo pour mo ke mobala se lamba wana ya moi kokoso po akoza ngisabo mabiso siko okola nango pena si okomi nango pena bolongo yi evanda mais ko bakasa so parce que abi la cuisine ça toute une art et tout dans les culture munene il faut toujours kaka ko bakisa malgré to na naissance na biso to ko mais to bakisa kaka po yeba o basa ndeni ata o yeba ki mo zuka mayelo bakisi po to se complète kaka donc c'est ça. C'est ça, donc via facile ya ngondi bato bazoboya parce que kutu tinta elo mona bisa yo na matete kuna oncle biso ici biso ke parmi ba fille oyo ba sala la système ya omelisa ba mboma mabele moko auti kokufa mais bien sûr donc c'est normal so ka kufi en tout cas après makana kimia parce que eloko na to basala ki bato bazotinda bambona bango basala bamela bango mabele to bakoucher na bango boyebi etadam na bango parce que mutu normal ozana mbona na ndako jamais kotinda mbona abima na mutu eza bato bazana ba science ba koti ba maison na bango nde bango nde baosaba babiloko ngo na to basali le ba sacrifier yo lingi facilité que les Dubaï na facilité osoma mutu kana facilité mais or que yo zo mona on est ça facilité or que eza facilité te eza kutu ba pasi makasi na kolamba parce que on ozo coucher na nyama
donc au baby si vie non mobimba des générations aux a fier le kokilo ba fier ma kokilo bango panze ba oui jenyo lo ba on ne ba fier ma kokilo fier le kolo pepele aluka comment peut to lamba no toi basi toi bien mais ce content to lambi boso na so lamba na bonga mi na che make up na na van et changer ngani c'est ça et l'autre ah oui c'est lui non pour na compéter mambo ba fini tenanga lo ba ton de nyoma na miso ça qui ba fier le kolo kilo o ba benga le kokilo ay bolukate mutaibo lukaza le kilo kupwane makala oteka oza bénéfice yebaka ke nazo epana oteka bénéfice nanga nazo épargner nazo bomba ta na carte to nazo chata na banque ndam chesunga nga lobi nako appela fungo dépôt nanga munene na makala olena teka ya sac mona kompe dépôt ba nga na vandi nanga ba na oteka ba sac la vie c'est toujours ko bouger toujours mais côté ka eza biloko ebele o épice eza na mbongo nyonso o luka oteka o to mona aba ninga ba osala ba genre comment on appelle ça ba kiosque wana ba kiosque wana bateke wana déjà na boule nango ko chape mutu mo engager mutu osela yo donc faut bouler toujours ba ki fia le kolopete fia bouler donc au boulet au canso créer vous savez on a l'esprit la créativité là aux ambons était remettre mbo libele atako de mbo ngo makambi so sara na ebité moi sinanga boy niki bo moi sinanga boy pour na zangi mbongo na keko pesa nzoto nanga pa mboa na batina on est d'abomination tout bien nini donc ils ont sensité dans aux apena na ebité façon o ya raisonnement mutu ke akokushina mboa pour za mbongo ata to bantu to banga na nzambe ko de o limiter nzambe ke nga na vina nga na mboke na suki na nga awa da funa bimana mbwa nga ko limiter nzambe na ngate à part ba infection aux oies dans la vie normale mais to ba pe ke eza ko de prendre ba facteur ko banga nzambe ti so banga non c'est ça kutanga no banga nzambe sale mu babi nyama mutu azaka na instinct mutu azaka na mayele comment tu peux pas imako ko za mayele na ki na obi mana nyama pona mbongo combien $100,000 Moi combien $50 c'est pas peut-être bon combien $50 ah ça dépend de tiba on a poto kuna peut-être un sous ba 500,000 ba 600,000 hein to ba euro mais ça ma mingi na ba turki na ba dubai mikolo ko tumisu ba komba ba ngombe ba kominde ba mbwa fi ba kange na cage akomisko yenda akomisko ndembwa ba opesa biloko lo oliango lo kwa mbwa oganga lo kwa mbwa okomosa ba mouvement lo kwa mbwa sala mutu ba kange na kata cage wa ba so salisa ba so salisa bongo na na image azo ba bien ki na na mutu ça ka na tonga bimake musala akosa musala na tonga bimake musala ke na ndaka mutu wana nde ya ko masko mbwa nde ya mutu wana bongo cherchons l'argent. Cherchons l'argent. L'argent, moi cherchons l'argent facilité. L'argent facilité. Au lieu de babi au lieu na mutoki. Na mutoki ngazi mutoki ngafa bima fosa ya mbwana. Donc mutoki ne tolamba mutoki bima déjà. Yango to lukati. To lukata pe ba fi. So na boka na chemeka na boka talon otai ke bibi o filmer na lambaka. Kuna oteka restaurant nga na ibiki na suka mwa 10 fois nga ezoma et permettre nga na so mama talon nga na so mama ni ba fia ya YouTube ba saki nduma to zamba comme ça malgré to ba TV to ba activité mikeke o ko tsaso mbongo e ka teke yo ko boka maso talon apona suka ngo ko bima na mbwa obike so public makasi ba fia makolo kilo makasi su ya mbwa ko nga fia lokolo pete fona boule fona travail fona sa activité fona sa mambebele fona zo mbongo na nga ya bongo te na sala te en tout cas na sala te na ba nzambe na nga na préféré na lamba boy na toki na lambi na simi pa makala penga na maboko nzambe yemo kwa yebi parce que ton obi manatongo na isi nzambe na ke yi bate na kisa kinumba te na ke koteka na ke ko lamba na ozika siko babiloko boy so nzamba salite c'est que nzamba ayoka lisuté ne ba loba bongo c'est ça so pourquoi ya bilokos babiloko lobi wana izalaka utile ke nyoso ezala kati vente so ezapete ko remplacer ata musulman na côté nango bon babengango bilokos parce que eza biloko ebebe yo oyebi bilokos nde ezalaka bilokos eza babiloko nde batinda euta bapoto batinda biso eza batinda eloko moko te batinda babiloko ebele basangisi nde babengi yango bilokos parceke yango mpe tokrea yango na biloko mais soki neti équipe te soki neti oza na mbanga tokotya makoso okotya ngombe okotya biloko michopo donc okotyaka eloko oyo omoni ke ezali mais l'essentiel ezala pièce moko te ezala ta 3 pièces 4 pièces donc c'est ça moi il nous a continué bino mo moke parce que nous biloko ezo tuka boye to bosala sauce tita na yoka nzala wani na rozo
Oyo moko na ebike opesa bango news, opesa bango sombo. C'est ça. Donc je vous aime beaucoup nos abonnés de 2000 TV. Oyo za bongo kaka moi popia munene Cynthia Mbongo autrement dit qui mange de la presse. Lenga ka bomona ki ngai kutu te merveille da senga surprise nga amona ke Alex Sabino qui na lamba rapé. Donc à part micro na zapi na musala on a salaka donc veze au restaurant na fongo déjà restaurant na ngai ndé na epsa kibino déjà et bandi donc to démarrer les lots. Donc le long des lundi to démarrer vraiment le lot. Donc pour soutenir biso boya. Botinda ta bande kona bino so bino moya boya na minute ezate botinda ta bande kona bino baya balia ba pesa bino sango o Cynthia loboko ka ya micro te. C'est ça, donc tout ça, moi pose mon pied, donc vous comme ça, pas tout ça. Donc à partir on a, après ça va numéro na bango, comme ça, attends les mandats on y a mboka, oui bah déjà, qui place la 70 oyo et ma solo légumes, légumes verts et toki et bimisi ma Moni. En tout cas. Donc le beau paysan donc nous autres que l'eau est parce que nous sommes moins bien si vous n'allez pas mouki aussi ça Julien Castello tant on y a comme moi bleu dans l'ambelo yango bana poto va diaspora donc bleu dans l'ambelo donc ba numéro ils affichent on a assez so on a besoin au lia au benginga na numéro nanga aso zo zwanga to bengi numéro à merveille parce que numéro ne peut la wana yaza ada donc peine quoi et ya sera toujours na simabilili pour na obimisa nga boye donc toza on a pour na bino. OK, merci beaucoup chers abonnés. C'est de Bruno original meilleure chaîne et puis original